sénateur avec Joseph Kabila. Oza censé tout le temps communiquer. Nengo oza bongo donc oza censé kopesa kabiso au Twitter tout le temps oza censé koloba il faut loba bat bazo koselo makambo mingi bat bazo koselo makambo oui bat bazo koselo oui bat bazo koselo makambo parce que azo lobate. L'homme prudent voit le mal de loin. Après ça que Timatom mutako ko chesu libenga maboko na libenga leta pas après la présidence Moïse Bezate. L'homme prudent voit le mal de loin. Pour ceux qui connaissent Salamaki pendant début à mandat à Joseph Kabila en 2006 que non mutatia maboko na libenga leta kangaye ata ozong sambongo te mais kangaye bébé c'est caché des histoires. L'homme prudent voit le mal de loin. Ozo ko soutenir chef de l'État na mabe ou na malam na éviter défense ozo salana pourquoi? L'homme prudent voit le mal de loin. Et peut-être flatter mon konzamboka pour nani ba pese poste akoma ministre akoma mandataire aba a gagner misolo pour na famille na bana na ye. L'homme prudent voit le mal de loin. Sénateur Avi Mbote place ozwami papa na ngai ozali na motuya makasi mingi na kati na mboka oyo Congo. L'homme prudent voit le mal de loin. Mais ndenge nini ochaki yango te nini blokaki ocha état de siège. Et là mais tuna bino de ba pandisa ngofo tuna sénateur Avi Joseph Kabila. L'homme prudent voit le mal de loin. Silence na yo et peso pesanga somo. Silence na yo pesanga somo makasi papa sénateur Avi Joseph Kabila il faut loba. L'homme prudent voit le mal de loin. Oh papa, PPR2 a parti cher ya Joseph Kabila Kabange na PPR2 a lokola net oboa ki filet na maye. Wow, mbisi nyonso toza na kati ya mayi wana akangami mobele na filet wana ndenge ezali PPR2 silence ya Joseph Kabila akangini batu na mbisi akangi batu na filet ya mayi. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Voilà, bienvenue sur Tolobe la vie officielle. Merci pour la confiance, pour la fidélité et puis disponibilité à temps pour Sarabiso toujours dans Tolobe la vie. Merci na Papi Gen Tolobe la vie pour l'antenne au Pesaranga Zoé Matoko le sénateur à vie de la presse à Wana Kinshasa. Yango Salapé, fierté ya Tolobe la vie toujours. Les lots toza awa place bomoningai toujours décortiquer ma solo na petit peuple mais avant de décortiquer na profiter na pesa mbote une équipe nyonso ya Tolobe la vie. Merci na Regen papa 600 ans na sima caméraman na ngai ya Bogart. Merci na Washington 4 fois prêtre les grands pays mon vieux depuis Munich. Salon Okito na porte de Paris, salon Okito na porte de Paris place tokuta na biso nyonso na ba bienvenue Vangansele grand homme bienvenue Vangansele. Merci à la grande dame Yvette Matendele depuis Paris et Jonas Nopé, Motemaya Elali Kunku na Lyon, Bambote na yo, Patrick Landou na États-Unis, Bambote na yo. Alors tous un petit peuple, tout bête à solo parce que na tout le la vie, tout solo la rana. Pour finir ça Mbote avant de tourner ma question sous. Petit peuple Mbote. Mbote papa Mopanzi Sango. Na sepeli makasi penza komona penza équipe mobimba. Pe na sepeli penza makasi vraiment lo lenge pe o ndimi penza to lobela makambo yo parce que mboka na biso penza ezalaki mingi penza na kati na libulu mais tant que nga petit peuple na moni que non naza na kati ya population na moni ba to maele ya mabe ba dongolo miso oyo ba linga ko étouffer ba action ya mokonzi mboka bazoya ko intoxiquer peuple que non mokonzi mboka nga na bité na ko vanda te il faut na ya kolobela o etali que non ba avantage ya population devant mokonzi makamba mokonzi mboka zo ko sala ba action ya mokonzi mboka zo ko sala ezape mingi ba avantage pour na biso. Donc il n'a moni que non na ko vanda te il faut na ya ko yanola ba oyoyo bazoya koloba mabe na ba télé bazoya ka ko yebisa population que tala mokonza mboka boy na eboye ngasko na yende comme petit peuple na zali penza na kati ya peuple penza tout le monde a yebi ngai na ko défendre siko peuple na ko pesa pe ba message mingi ya peuple pa mokonza mboka pa yoka et ko sala mape ko zala bien makasi. OK, siko kombo no vraiment zananka petit peuple. Non, kombo nange ezali penza ba benga kanga mingi po nga naza na ba kombo ebele mais mingi pe kombo eza pena na kati ya identité eza penza Fabrice Chipamba. Ndeko Fabrice Chipamba na lingi to sola vraiment makambo mboka vraiment oye ko défendre peuple parce que chef de l'État ayoka peuple à travers yo. Alors nengo zo mona peuple ezo vivre boye. Ndenge peuple bazo vivre na misère to lo ba misère. Alors yo za un petit peuple, mon lobeli a peuple pour mon konzamboka ayoka. Okolo bani pour na misère au peuple azana. Bon papa Mopanzi Sango, ceux qui na lobby étaient tous na kati na misère,
wana eza lokola neti nazali kodenigre na bakonzi to nazali kosala mwa kobunga mokie toza na kati ya misère te me eza lokola neti mboka na biso ebandi mbala mongo na faci mboka na biso ebandi mbala mongo na mokonzi ya mboka oyo faci aza lelo tobengi président de la république Faci Beton. Donc constitution na biso ebandi mbala moko na faci moni constitution na biso za malamu mingi mais na ndenge mboka eza munene na constitution bapesi eza na kati oyo ebandi kosalama epai ya mokonzi ya mboka Faci Beton. Na moni ke moi ba divergence eza moi makasi yango moni biso population to moni un peu moi bokitisani muke mais toza na kati ba espoir na maloba ya mokonzi et que notre komona ba bonheur. Donc ina zoli ko senga kino population apesa mokonzi mboka lisusu confiance ndenge azali kopesa ye abakisa lisusu confiance muzopo mokonzi mboka ameka mpe kozwa eba ekipe malamu nzamba sunga parce que mboka na biso déjà kanga ekambamaki déjà nzambe déjà akanga mboka na biso mokonzi mboka akabaki mboka na maboko ya tata nzambe na minute mboka na biso na maboko ya nzambe na mokonzi mboka azali na kaka wana azali ko exercer oyo eza kosalama na nzambe. Mais tango lobi ke mokonzi mboka ebandi na tango ya président Faci Beton. Alors constitution tango zo ba constitution président Faci Beton okuta constitution déjà ezaki na maboko ya Joseph Kabila yepe ayeko kumbela ka ndenga kutelaki yango. So mekano ko éclaircir peuple bato bazo landa yo constitution bandi epa na ye na ndenge ni. Papa na ngai soki na biso ke constitution bandi epa ya Faci Beton parce que ça na makambo oyo ba avantage eza na kati ya constitution na biso pour la population. Ok na moni na débit ya mandat ya mokonzi mboka a touché yango na mumu na maman que non parce que balobi que non peuple ndeza souverain premier bakonzi ba kande pa biso to pesa bango pouvoir bakenda ko sala la biso musala mais comment on a que constitution salami na ba avantage mingi ya population mais na sur le Joseph Kabila ça oui OK Joseph Kabila abandaki yango Joseph Kabila abandaki yango na 2006 abandaki na 2006 eza na babiloko muso na kati ya constitution avantage ya population abandi mandat na liboso na mandat na mibale atouché yango te mais mokonzi mboka tango ye yango na solo bakino muto abandi ko exercer constitution na biso ya yambo président on a benga président Faci Beton yenda bandi so constitution azo respecter constitution na ndenge moko elongo bani ndenge basalela yango. Alors pourquoi si on dit lobby qui a respecté la constitution depuis mokonzi mboka azwa ki pouvoir na ye mais tozo mona peuple na zongi sune banya to mona peuple azaka toujours na misère mais bato nyonso oyo baza pemé na mokonzi mboka ba opeto yeba ba vina ba onde ezalaki ba sombi ba mapango ba bongi mais peuple azo continuer toujours car na ko souffrir so avantage ya peuple na ndengo lobby ke mokonzi mboka toucher constitution pour avantage ya peuple ezawa. Oh papa journaliste mokonzi mboka touché côté pene un peuple pona nini toleli misère na mboka na biso parce que batu o babande ko sala na 18 ans biso tozalaki na misala ko sala te ba société zalaki te ele nini bande ko sala ke no biso tozana na mwa mike batu na bande ko tia maboko na bongo na libenga ya leta bazui maboko batia na libenga ya leta baye nango epa ya biso population to kumisaka bango mokonzi président toliete bo ba pesa ka biso bakanyaka wana ndeto bande ko mona vie eza bien. Oh papa nanga papa journaliste tango kaka Faci Beton ye mbon po bango batiki société te batiki bilanga te moko ebi bukanga lonzo place tozali batiki biso le côté ba récupérer ba société nyonso tu ya l'état maintenant ce bango bande ko zwande mbongo ya peuple bazo ko pesa biso ngo bazo ko kabela biso mbongo wana biso siko tozali na misala osala te tango siko pouvoir e ko changer Faci Beton ye place wana nde eloko na eloko ezongi na kati ya ezongi na kati ya institution nango donc mutu na mutu aza na kati ya institution na ye ale abimisi mbala moko o na pesi mbote papa Gilles Alingete place azali aye ko vanda mamo na finance wana babengi IGF aza vigilant misu likola lisu yoko simba ndenge ni yoko cha maboko siko batu wana bamande ko iba wana bande ko cha maboko na mona libenga leta batu wana siko baza susu na misala te baza susu na le côté fonction et sili siko biso pepe to comme mona bona nzela ve tozolia te bazo biso nini bokolia nini bolanda batu kuna ya poto
tokolanda bata poto ndeni po bata poto bazosela biso nde bazolukela biso baemploi epai ya babindele bazoke kolukaluka po bamindele baye na babiloko po biso mpe tosala mosala bato ya poto bazolakisa biso lolenge nini tokosalela misala bazofungola biso nzela ya misala po tozwa mbongo biso population tolingi susu makambo te ya mbongo tozwaka na maboko ya bapoliticien parce que bazomanipule biso mingi me ngai namoni mpena changement ya makasi epai ya Faci Beton parce que ntango akotika ba makambo nyonso tu bru makambo mbongo yo ozoyoka te keno yoyoka te bakarte bazokobimisa 50 000 par mois mais bato mpe bakanga bango te bazana bango la plupart bato pe o bakanga ki IGF tango beti IGF bato oyo IGF ekangaki toyoki bimi na bango est-ce que mbongo mpe bayibaki ezongi na kesi ya leta papa journaliste eloko okutu tuwe na kopesa susu mbote na président de la République Faci Beton na eloko oyo ye asali penza ya kosalir mutu nyonso tu oyo azotia maboko na libenga ya leta to banino na régime ya Faci Beton tala nano oyo nyonso to atie maboko na libenga ya leta basali ye nini malgré boyo bakeno bakanga bayotika bango mais est-ce que mais papa journaliste attention même bazong saté aza taché aza déjà taché na justice aza déjà taché déjà na casier judiciaire né eza déjà foutu déjà parce que déjà biso population to yebi non songolo pakala atiaki maboko na libenga leta bakangaki na ye azongisaki mbongo te mais bakondanaki aza déjà caché judiciaire né ezala ya kobeba moyen azonga lisusu ezate natangela muke bato basalaki na 18 ans natangelo muke bato basalaki na 18 ans bakotaki maboko na libenga leta bakangaki bango pete batikaki bango baprotéger bango pe lelo ba député natangela yo mbongo ekweki na mai mbongo ekweki na mai ekwe na mai ndenge nini ye aza olobi bien que aza député tisiko aza ka député moto azo continuer ko vivre na babonne système mabe yango wana tende eloko oyo Faci Beton lelo yo azotelemela opena na okumi nazo pesa nzambe merci batango si to landeli bien bango wana baeki ko kimela na baeki ko kota na union sacrée pour que bo protéger bango. Et puis suite na autre question moko tozomona IGF Ondré azako tia beaucoup plus misuna na gouvernement et non na présidence. Pour la présidence pe bato belé bazana pe baza bato bazonyokola pe peuple mazotala bango te mingi na gouvernement. Papa journaliste, faut que vous ayez bokebi mingi na côté etali justice ya parce que ngai na yo totangi justice ya te. Ngai na yo toyebi kaka tozomona ka ozoloba na ba avocat banini mais justice eza ya motu ya mingi papa. Comment na mutu neti keno IGF wana kokene ndenge bobande akoloba keno fo ba kende na présidence akende na présidence akendaki eza geste déjà munene malgré kenda kuna a vérifier ye moka vérifier amoni keno makambo zo kende malamu présidence mokonza mboka a pesa ki déjà ultimatum na ye et père papa Guilain Nyemboe oyo azali penza conseiller ya mokonzi ya mboka penza directeur cabinet pardon ya mokonza mboka apesa ke ultimatum mutakoki kotia su libenga maboko na libenga leta te pa apesa na présidence Moïse Bezate ezali ndeke ba salaire na bango eza mituka ya leta bato ba mona ba conseil bazotambola na ngwana bazana kanyaka moko te baozo yo ki deya ki ono mutako esa mbongo na mai yo ki ono mutu moko détourner mbongo azaki pemena mokonza mboka batelier aza wana kutu te pona makambo wana abeti justice kara lobi justice la musana ba magistrat epai bazali bavandi bazali ko sepela bazali na sai na motema na bango pona nini bazali libre na tout mouvement bakokanga moto lolenge lingi bakobenga te ki ona tika ni mutu wana azali mutu ya ye mei makambo wana ezali susu te yo mokonza mboka kotika la jamais ka benga mutu ona procurer tel dossier okata aza kutu kuna abeti justice ya kara bakangi yo soki ozongisi mbongo te papa bakondane ni ya yo soki bakondane obebisi caché judiciaire musana pe silite biso pepe to rejeté yo constitution na biso de lobby clairement o azada attaché akotikalaka jamais kozana na kati ya maponami siko yebisa ngai eza likanisa malamu na mboka na biso to po so likanisa ne salamaki pendant début ya mandat ya Joseph Kabila na 2006 kino mutatie maboko na libenga leta kangaye ata ozongisa mbongo te mais kangaye bebisi caché judiciaire mais lelo to ngato mona bato belé to moni lelo na parlement est lelo to ngato mona bato belé bakomi ko sala makambu keno ba sala ba mambo minene awa ke bakoloba ko moloba kiono o bato bakokima bato osala bu alors petit peuple question mo susuna tuna yo tozomona yo za petit peuple tozomona na ba quartier to vandi fulu eza makasi banzela ezate maya romela ezate ba pompe bimakate kolia pasi parce que autant ozo défendre peuple ou soit ozo ko soutenir chef de l'état na mabe ou na malamu na ebité défense ozo sala na pourquoi ma o na soutenir mokonza mboka na ya malamu ezali pona ba avantage na biso mokonza mboka ye tanga bandi mandat na ya liboso omona ki commerce ndenge ezalaki
Zandu. Omoni zandu ndenge commerce nanu. Ezalaki donc mitukeleka na kasusu te comme désert. Commerce wana na batu oyo bazalaki na 18 ans, commerce wana ezalaki désert. Mokonzi mboka yei. Apese timatome, béton ekoti ko banda Kasavubu. Eke nango tina ina. Papa nanga yo lingola bageza avantage ya population te. Toke na sayo muke papa. Kobanda Prince Kasavubu. Kino tina triomphal. Nzela ezalaki désert. Batu mituke kufaki kuna. Batu mzee bande koleka su nzela te batu bande kokima banzela kati kati. Mais si vous continuez à pousser le monde, bah au tida kosala ngo kende pas poser en retard. À partir de là, wana basali ngo da zéro trou donc en tout cas na pesi penal ngoni na ministre na biso penze balabala. Mbote na papa mais suivez à la source makasi koleka. Na moni zéro trou penal eza penal ça va et penal plus de 80% penze. Alors kolia ya peuple si on est peuple zole la toujours nzala. O lobanini na chef de l'état ata la peuple parce que yo za petit peuple zo lobela peuple. Peuple nzala bazolela peuple tisiko ba defaka lipa. Maya romelezate. Papa na ngai nga na moni eloko nga na koyebisa mokonzi mboka te parce que mokonzi mboka azali na tous les services nyonso to mobimba en plus nyonso to travailler. Ayebi tozana loko omoni titongo to lo bakiono mokonzi yekuta zwaka dama wa munyo soto ayebi makambo nyonso tu susi na epe yango wana nanga na ntimite ke no papa moko te abimaka na ndaku na butu moyo abimaka na ndaku na butu moyo atika ka bana nenzala jamais a toucher pe biloko mususu ka pani bino bolinga ka biloko ya kolia mais ba biloko ba billet d'avion ekitite ba passeport kitate baseli biso yo mo yebi ke no mboka na biso zaki na ba société zaki te ba biloko zaki te ya malongo zaki te ko bota ke no mokonza mboka sala continuité ngasa continuité na nini est-ce que yebi te ke peuple aboyaki continuité so yo continuité ngasa na nini azalaki bloqué na makambo surtout continuité na ngai simba te eza na ba biloko mususu o mokonza mboka a bloqué pona amona avantage ya population na asanti ke non peuple ne azala malamu. Depuis président Fachi azwa ki pouvoir ti lelo oki tanga bilan na ye ezandengeni. Oh papa journaliste côté kutu ya bilan ngana za petit peuple en plus ngana kangama mwa mingi na makambo kaka no ya ba makambo oyo ya ba konzi ya mboka oyo papa na yebisa yo bilan mo konza mboka ezali pena positif pona nini positif lo lenge ka ngana toza kende to sala no émission boy bilan za positif mais époque à 18 ans papa ba mona na balabala ya l'état osala émission na balabala l'état mais ni oza muto okuto place ko kende ko yeba na te papa na ngai bilan mo konza mboka eza positif gratuité biso population to bande ko lia mbonga mboka ote to bande ko lia ngote okolia ngonde nini tangela ngai banda 18 ans to lia mbonga mboka nde nini oyo ke not mbonga mboka balia ka nde nini mbonga mboka balia ka ngo bo futa ba fonctionnaire malamu bana ba otanga gratuité malamu data ngomoni gratuité déjà bon nga oncle na nga zaki na bana 4 bazotanga na école ya l'état ba futa ka te azofuta na été mais gratuité un peu comme on dirait comme côté ndé simbi na ngopete dom école mususu bana ba ofuta minerval ba famille mususu ceux qui to tambusi microbe bana ba otanga te gratuité on dirait beti monza papa Hollandi ministre te papa Tony Mwaba na pesi mbote papa Hollandi était son excellence Tony Mwaba ministre ya enseignement na beti pesi mbote papa place oza sala ki tournoi ba école nyon surtout à ville à Kinshasa papa na ngai bana bazotanga kitoko bana bazotanga kitoko en plus pe ba enseignant pe ba oso mbongo na bango kitoko et ça déjà faut qu'on encourager ngo biloko ngana oyebiso moni ba biloko nyon surtout ezo sala ma o soki bande ko sala makala nde ngona lingai ko za la continuité mais bande ko sala mate eza biloko tozo mona ngo sika pourquoi bolinga ekozwa elana ngo même mutuka kuto ko yamba mote na mutuka okoti na mutuka mba mo démarrer bon longo mba moko ezala raté na mutuka soko yo koti au démarrer quand vrou ezana ba exercice ça la makana pour mutuka eklongwa ezana ba exercice to yeka na mutuka avant démarrer on exercice au sala et alors quand tu peux okoti ya mokonza mboka na mandat donc ayemba la moko akoti na mutuka ako violer constitution te aza dictateur te a dictateur te lo konde pesa nga passe pour ba politicien mususu un dictateur aza dictateur te aza na démocrate aza na normal donc au démarrer mutuka na yo au chef vitesse na faut qu'il s'affronte en main eza ndenge mona makambo yo sala ma awa omona ki moko no fc bande ko bloquer balongoli yango mopanzi pour union sacrée yango wana et alors union sacrée siko ba kitisi franc en main
vraiment les bache première vitesse. Union sacrée on peut ndire mbilinga batu ba longwe ndire makamozo simba. Ouais, union sacrée mutalongwa kate. Batu ba longwe ba délice sanga bazali. Union sacrée c'est sanga zawa. Union sacrée non, union sacrée ba pekisi mutu kokota te. Union sacrée est pour la tendance te. Union sacrée za lokolo eloko moko et ko bikolande ba politicien. Union sacrée nous monana. Eza parti politique te mais et ko bikolande ba politicien pour nanine okolanda kaka vision de bobele ya loboko boye. Papa journaliste tela loboko na ngai. Donc bozo ya eza lokwa neti mulongosi. Mais ce bokomika pemina na mokonzi ya mboka boko zo inscription na ye. En plus ça na camarade te. Union sacrée zali wana eza epekisi muta bimate epekisi muta kota te union sacrée ko ya babimi ba oyo union sacrée na yebiso na bandele so bien na lobi boye union sacrée ezali na te kiono oyo koti okomi kombo no yo koti alewe kuna te na bimi olongoli kombo no union sacrée za bongo te. Union sacrée za bongo te. Union sacrée olongwe na yo olongwe tali yo moko po mokonza mboka atikali na koloba te ko apesi ba membre moko ya union sacrée o tala boye mutu nyonso toza na pembe nanga toliaka ezate union sacrée ba bengi mutu te o union sacrée batandi ko bele loboko yakani o sepele makambo eza wana OK makambo ngo eza nini salande avantage ya population yokande mo ba sepele na mambo wana te bakena ba mopanzi pona yo lecture nini osali pona bango oh lecture na sali pona bango balingi ba poste. Il y a des députés mususu biso to voter ba député pona ba kinde ko lobela biso pona bambala bala na biso ba ki ko lobela biso makambo za eleka na ba quartier na ba nini na ba commune na biso tozwa ba avantage bango balobi bongo te bino peuple boza banani bino ale biso to ko sala makambo na biso ale azui madame na ya chewana ale ye moko ye wana bandiko sko abandi sko ko ya ko flatter mokonza mboka siko na fati beto pe flatter esimba te ye flatter esimba te sala ni mosala na yo député to flatter mokonza mboka pona nini ba pesa poste akoma ministre akoma mandataire aba a gagner misolo pona famille na bana na ye na lancer message mona député papa député obozo kanga ba député nyonso tout boye ba ke boza wana pona population boza wana te pona ba famille na bino na bana na bino po botambola na ba mituka o ataka botikala ko mema biso na nzela te o ke na ko betelo ta lisolo ya mukie pona za pe na moi par na za petit peuple mais na leka na ka pe na moi ba parcours ya koteka mituka na mutu ya business oui na za na kati ya business mais na zo lobela mingi pe ba avantage na leka na kana mangambo koteka mituka na kenda kokutana na député moko azoteka na palissade na ye député wana che palissade na ye wana 40,000 souka 40,000 en plus akopesa pe ndenge babenga ka commission akopesa commission te donc bino bo luka moyen palissade o bapesa ki bango palissade bapesa ki ba député ko bapesa ki député ya te ki ango a che 40,000 et 40,000 bapesa ka 40,000 na ye siko ngana tuni ndeko député na bi honorable mais bi ngana ye na mutu asomba palissade na yo ayena azaka na 40,000 député ebisi ngai boye mwana na ngai aza pe moi papa mwana na ngai kasi musala yango ni na pesi yote musala yango yo ko luka nde ko chia misolo ebele ko leka 40,000 nyonso ko leka wana na ko pesa ni na yo soki na lobi natangelo journaliste na tendance nini bato bakoloba ki te petit peuple azaka ka ngangu moko te ngaza ngambu moko te naza na ngambu moko te naza petit peuple na soutenir ba valeur même côté sénateur à vie ba valeur pesali alors deux côté ce place wana pe alors côté la silence ya sénateur à vie son excellence Joseph Kabila côté silence na depuis alongwa na pouvoir ti lelo silence aloba yelo côté baba makambo bimi ke azwa ba mbongo boye asali boye aloba ke lo côté silence on a besoin mon oteza un peu risque à l'avenir pona kota nanu na mozindo ya sénateur à vie Joseph Kabila Kabange na pesi mbote na ko lancer moi message moko ya motu ya makasi pona sénateur à vie mbote place ozwami papa na ngai ozali na motu ya makasi mingi na kati na mboka oyo Congo parce que ozali président oyo obandi constitution donc oza président avant constitution avant basa la constitution oyo message na ngai naza na passe na motema mais na komona yo osali 18 ans na mboka na biso soki obi osali 18 ans no elakisi ke na pouvoir elakisi ke no ozalaki na pouvoir na kolonga no na pouvoir tokotanga ngo te oyo toala na 2022 mais kobanda kaka na 2001 si tokomi na 2018 papa sénateur à vie Joseph Kabila oza censé tout le temps communiquer
ndenge oza bongo donc oza censé kopesa biso au Twitter tout le temps oza censé koloba il faut loba bato bazokosela makambo mingi bato bazokosela makambo oui bato bazokosela makambo parce que azoloba te ebongi moko aloba poto yeba vérité bazokosela makambo poto kondima ngote po yemona alobi te no mo pekara na bato bosutena président Fachi bolobake azaki moyibi asalaki boye nyonso mabe eza na mutuna ye mendeni sikoyo onde oza ndenge tendance mote na bato wana olobiki bando non sénateur à vie azali wana tokoloba nanu teke non atiaki maboko ne na libenga leta za bote sénateur à vie no premièrement ye moko azana no communication pona nini eza na makambo mosusu exerçaki yango te na kati ya pouvoir na ye ebongi ba journaliste bino ba tuna ye mituna wana mais comment bitumba est ezalaka wana pendant 2006 2008 2009 mais ndenge nini otiaki yango te nini eblokaki otia état de siège eza mituna bino de bapandisa ngo fo botuna sénateur à vie Joseph Kabila falobela yango ndenge nini gratuité des renseignements ezalaki wana constitutionnel sénateur à vie Joseph Kabila avantage à population na yo banda kokamba ezalaki wana ezana makomi bakoma wana ndenge balobaki les chefs de l'État restent en fonction jusqu'à l'installation ndenge pe gratuité ezali non gratuité des renseignements peuple akotanga ofele papa mais ezalaki eloko liboso yango wana nde fala kosala yango ezalaki eloko liboso mais silence na yo ezopesanga somo silence na yo pesanga somo makasi papa sénateur à vie Joseph Kabila il faut loba so silence wana pona PPRD omona ondeni oh papa PPRD eza parti cher ya yemo Joseph Kabila kabangi na PPRD eza lokola net obwaki filet na maye wo mbisi nyonso toza na kati ya mai wana akangami mobele na filet wana ndenge ezali PPRD silence Joseph Kabila akangini batu na mbisi akangi batu na filet ya mai akangi baona ndenge ni yazoloba na ete mutu nyonso aza libre so monike mukonza oloba te ngana loba papa sénateur à vie na lancer le message que non okangi batu na kati ya filet ya mai batu bakangami na kati ya filet ya mai batu bazwa ko bouger te papa na pesa exemple papa Etienne Tshisekedi paix à son âme tango azalaki na kati ya parti politique président IDPS azalaki na batu bande kolongwa batu bande ko déclarer batu bande ko sa makambo belé mais boni PPRD va ezwa makambo nango banda soki 2004 ti lelo batu basalaka ba justification na kati te batu balongwa belé batu balongwa kasi toza na posa mutu tango alongwe te tomonaka IDPS Chibala IDPS Sami Badibanga IDPS Kibasa mais fondateur nango azanani papa Etienne Tshisekedi te pe à son âme place accueilli papa sénateur à vie Joseph Kabila loba parce que okangi batu baza ko bimate batu bazo bimisa te figé PPRD te que non ngai nazaki na PPRD mais na moni que non ndenge que non makambo zota cercueil ezali penza na motuya makasi mingi na biso population na moins cher pona nini tozolela ba famille na biso mususu na kati ya kokoso tozo defa bambongo. Est-ce que déjà liwa pona kokunda mutu foko defa mbongo tozo defa mbongo point tozo defa mbongo tozali penza na makoki penza te mokonza mboka message nanga nazo lancer mokonza mboka cercueil eza nango kutu te ko eloko ya motu ya penza makasi te po epolaka cercueil il faut ezala moins cher autorité de l'état il faut ezala cercueil wana tango eza moins cher l'état ye moko azwi yango déjà asalisi ba menuiserie plein baoteka cercueil même 30 000 ezo contribuer pe pesi dans batu misala en plus pour banzete ze biso moko machine nango ezalaka nango eloko moko te eko leka mboka na biso te donc tango bazwi ba misala ba menuiserie bazwi déjà mutu moko ta oteka cercueil $300. Alors to saka na point wana tomonaki liboso nde ezalaki ndo olobi ke no kokunda mutu koma vraiment loko moko extraordinaire liboso ezalaki na basale batu baolela na basala tomone basala ba $5,000 ezalaki ba cimetière pe ndenge moko siko lelo ata bazwi solution ya cercueil siko ba cimetière à l'état ezaka lisusu te ba cimetière komi ba cimetière moko vraiment kokunda mutu ba $10,000 ba $5,000 pona wana pe kolobani wana pe susu zambela makasi na mokonzi na moko ya mboka parce que tous on a des cimetières où déjà ça qui est l'état et tonda autant à Kinsuka Beteke Kitambo banini wana. Est-ce que mboka na biso ezangi ba espace c'est belé ba espace ba côté mokonza mboka ezana ba place mususu o mboka no ezali o ko chango pata cimetière ya moins cher o ezala net na Kitambo ya biso to sombaka ba 60 000 ba 100 000 awa o ko chango pata ato chango na maluku
papa soki tomoni kaka eza ofele tokokende kokunda bato na biso bafamille na biso kuna eza fierté ya kati ya manda na yo en plus ekotikalaka libela bato bakoma en plus papa Fatinga aza na posa ke non mboka oyo otika ngo na kati pena po moni mboka oyo papa journaliste eza lokola mai mai obwaki yango boye na mabele ezoluka nzela nango yango moko maintenant Félix Tshisekedi aye sikoyo kosala yango siko terrassé abandi déjà ba fondation terrassé okende toza na posa papa Fachi Beton si c'est la biso terrassé wana kende pene za la niveau moko ya beton makasi pona oyo nyonso to koya alanda bobele loboko wana loboko yo chabo wana mutu nyonso to kolanda alanda yango oyo to pesi penza longoni na Gilles Lingete tozozela pena ba makanisi malamu kuna pena na senye bima malamu pena pona kita etombwama siko komona ndenge basali ya bibembe e balongola ki basali les ati bibembe le kambala mais tomoni kara batu peka bozala na bango bazo mekempe lokwa kolukelo kwana ezonga ki bibembe zonga kolelama na basali oh papa journaliste lo bango nini papa journaliste lokwa na robetela ngo CT pa ya mokonzi mboka lisusu kolobake mesure o bazwaki ya basali wana kokangama ekangama na bobonga libela etika la bobele bongo po biso population toza na eloko te tokovandisa batu na banda kutovandisa est-ce que ebembe nanu yango moko ezana no maladie que vanda bongo ebi batu kombe bakufa na maladie ko vanda ebembe ko banda boyoki nango na 12 heures et vandi ti 14 15 boke kundango e bandi ko pesa odeur ba maladie mususu batu bakufela e bana te so eza nini papa likanisi wana ya basalo wana baba ça ngo pena loi ezalaka lisusu te kende libela parce que na yoki mo ba information moko ya batu ya mbongo koleka mais na kebisi batu wana na manda ya Félix Tshisekedi Tshilombo batu mbongo bazate o mutambongo zate jamala se retuvaka na prison na kata mboka na biso to tikala komona batambongo bakota prison te à part kaka na ntango ya Kabila na ntango Kabila to tikala komona batambongo bakota prison te muyambu bakangaka ya arbitrement biso moto yebi ke non papa muyambu place azali bakangaka ya arbitrement wana nde mutambongo to tikala komona mutambongo te ke non asali be mabe bakange bakote na boloko pendant 18 ans to mona te mais na époque papa Félix Tshisekedi oh papa ba ono surtout bakanga bangana bakanga bango arbitrement yo moni mutu bakanga pene na epoka ya nde ba osambisa batu pena bona télé ozomona teke utu mokonza mboka alobiki no procès 100 jours na za posa ke non nazwa message ya malamu na procès 100 jours en plus ça la télévisée est-ce que je sais soza malonga te ba otiango na télévision yo déjà mona ba osambisa makambo batu ba yibi mbonga mboko ba che télévision banda 18 ans papa na ngai mokonza mboka ndinga za bonga zo telemela ba anti valeur akolinga teke ko bomba mutu moko ya mabe na kati ya pembeni ni azali. OK. Petit à petit to mo kinde na suka to lobela point ya IDPS. Comment na lelo IDPS e bandi ko perdre batu ya ko makuna. E bandi ko perdre batu ya kilo comment lokola Jean-Marc Abound IDPS et libanda par là okolobani. Oh. IDPS ezobosa na bato babunde na bango lit. IDPS ezali parti ya dictateur te. IDPS ezali état d'esprit. Ngai na ko sepela makasi na lolenge pena Jean-Marc Abound pena zwaki pena likanisi kolobaki na démissionner na sepela ki nango makasi na zaki na esengo po mboka na biso ezuela. Mboka na biso ezuela papa a démissionner pona nini? A démissionné pona acte o se posa ki wana ezaki acte moko toki ko condamner ngo pe na to condamner na Jean-Marc Abound to ko condamner pe na ba côté ya ba garde républicaine que non il faut muto tambona na ndenge elongo bani mais Jean-Marc Abound ko sala acte ndenge wana acte wana kasi yo moko moni te que non acte salaki omoni ke ule ke non ba garde républicaine ba zona kanda na ye abi na boy ko luka makambo na ba garde républicaine o bazo kengela mokonza mboka na famille na ye na biloko na ye na bato bazo kotele bapaya na ye Jean-Marc Abound ye wana kele kwa a démissionné ye moko pona nini apesa na nilongonya na ba garde républicaine na biso ba bengi bana mura pona ba yo kentsa masoni te na makambo oyo Jean-Marc Abound asala ki bango maintenant siko tokene na côté ya ko longo na parti na sepel makasi nga kutu pona nga na monite ba longo liete Jean-Marc Abound longwanda ye moko po monike te peut-être que mususu amona ki likanisone salama ki na mwana mungo ko dépasser band amona ki yango mabe uleke no atombola pe kita na biso na parti na ye ami longo leli na ye moko na malembe ndenga ke wana yo kanisi Jean-Marc Abound ndenga ke wana akokende ke no asala contre peuple
ok pour ça contre peuple te pas outi na kati opposition pendant 37 ans ayebi pas ce peuple congolais ayebi makambunyo surtout alongwe pona nga kutu na linga te que non akende asala ki ono asala ki oso na oyo message mo ba loba soki a komi kombo moko soki kombo nini wana azala kaka IDPS parce que basami badi banga baza wana banani baza bango so ba utaka IDPS bango nyo surtout so basangani ba osala ka pona population donc na sepeli makasi po IDPS ba eza dictature te kuneza te ezate batu nyo so baza kuna bobo sana babola mo ba te Jean-Marc Kabunda asali bola moni na IDPS bola moni Kabunda asali bola mo ya bundi ti ekomi ke bozu pour papa journaliste Jean-Marc Kabundi bongo siko bongo ndaku kasi bongo ndaku kasi bongo ndaku kasi abunde bongo ndaku bongo ndaku bongo bakare menye abundi kasi azui mbongo azui mbongo abande kosala musala na ba futi mbongo ne atongi ndaku ya mwana mutu tanga asali musala na parti ba récompenser na parti asa premier président ya Assemblée nationale batu bakolobaki ono premier vice président Assemblée nationale batu bakolobaki ono azui misolo wana wapi oyo atongeli ndaku wana bongo aza na salaire te olingo lobaki no Jean-Marc Kabunda aza na salaire te aza na ba avantage ba prime te atonga ndaku wana bonda ko ngoza munene yo mona ko ngoza 10 niveau na yo tu na journaliste alobaki no Jean-Marc Kabunda atongi ndaku na biso ndaku wana za 10 niveau Jean-Marc Kabunda kuta atonginda kwa 10 niveau te atonginda kuteke no avant déjà 10 niveau te yo bandida ko kumisa na onda kukutu c'est na kutu pete ke ono eza 4 kanda la pete yo ngolo bango nini ke ono azumbo ngwana aza premier vice président ya Assemblée nationale olingo boyango o papa na ngai ko na ba carrière te wana ba information na ngomoni mokonza mboka abwaka kimbela na bapanzisango ke botika ka kozwa ka ba information na kati ya ba réseaux sociaux bokenda ka sur les liens bokenda ko zo ba information nani amoni Jean-Marc Kabunda azaki na carré minier babimisa ba document soki za carré minier justice ezali wana non wana de wana ezali nde batunde babande koloba menga na se compter ka ndaku azali wana bien le bien kotonga ndaku ndenga lingi kovanda akuipe tuka mpako bide fa pe mbongo na banki ba déficit parce que azali mutu munene mingi na mboka oyo. Alors tokomi ko kena suka to lobela siko seni tokomona mwa ba contradictoire na seni par rapport à Seni et lobby qui n'a nous bazui mbongo te pona ko organiser l'élection mais côté gouvernement déjà babi que non ba pesa ki mbongo na Seni. Est-ce que l'élection vraiment cause papa côté ya ba élection kutune na ko betela ngo susu mama na sete na marto makasi côté ya ba élection penza boyo kanga bien batu bavani na bandako tokoki jamais ko kende ba élection na ndenge to keno na ndenga désordre te tolinga kosala ba erreur te oyo sala makilobi tolinga ka to sala ngo carte pona non batu balingi fe sécurité te comment bino bongo zomboka na biso comme son lokola net France États-Unis bongo zomboka na biso comme son lokola net Amérique Canada non Canada ezwa temps ebele po ba koma place ba komi wana France ezwa ka temps ebele po ba commander ba komi wana oko comparer jamais Macron na Félix Tshisekedi. Parce que Macron a déjà nous surtout basaleli so kazo exercer mamara mususu babenga ngo continuité de l'état fait ce que del ngaza na continuité ngasa la continuité ani continuité ani na ngasa la continuité bukanga lonzo bato ba journaliste bolandanga journaliste fait ce que del ngasa la continuité ani continuité bakanga ba port ko continuer fait ce que del ngasa la continuité ani continuité ya kozanga ko ya ba tribunal ba banda ko sambate ce qui fait que ngasa continuité c'est que ba procès wana au procès chebe ya procès boy et ngaka finalement non il dit que peine ngaka zalaka wana na ba benga continuité fait que des membres continuité c'est pour cela ngo moto ozo pe mo ba arrêter côté ko lier na biso population to zape na kimia poto yebi que non mokonza mboko ko sala posa ya biso population. Alors pona ko suki saso okoloba nini na seni ndenge makamoza okende na seni na koloba na ko beta c'était côté ba élection côté ba élection to koki ko sala ba erreur wana te to sala ka bango imulunda ba sala ka ba malumalu ba sala ka bananga ba sali to ko sala ngote papa Denis Kadima na peso mbote place ozali papa kolanda ba politicien te bazana kata ba précipitation ba politicien bazana kata précipitation bazo comparer vitesse na précipitation ba politicien bazo landa ka avantage na bango bazo tala te biso population to souffrir biso population to za mbongo te biso population to za misala te ba politicien ba tala ngote ba tala ka ba avantage na bango moko bazo wela ke noto ke ba élection pour ba député pour ba ministre so biso retour na biso population to sengi boye pona biso to pona mutu na biso ke otolingi député to senge ba élection ya papa Kadima place ozali papa kolanda ba politicien te banda na élection tanga ndenge ba komana mibe kwa seni
tanga ndenge bakoma na miboko mboka sala ndenge mimboka elobi siko ye azana mbongo te organiser ba élection mais lobi mbongo te oh est-ce que mutazi mbongo te organiser ba élection oh mais kasi kaka na miboko wana ya kusenya na ba comité au ka uzu soki mbongo pesa mité akosala nini soki gouverner me pesa mbongo te ya kosala nini ako exercer ka oyo mibeko elobi wana bakosala yango bakosala ka ndenge mibeko elobi wana tout le monde a gagné en 2016 2015 tout le monde a gagné ça maka mais biso to za ba posa biloko wana te to za na posa ke no biso population to zo ba carte identité to za ba étranger na mboka na biso papa Denis Kadima to za na ba expérience ebele o sala élection population na bazana ba carte te papa Denis Kadima yo lingo organiser ba élection na mboka o sans compter jo compter biso population to za boni na kati na mboka o Congo to za combien papa Denis Kadima aujourd'hui déjà nombre de population na lingo ça c'est ba élection er yango ba kwa koloba no ko no ba 62% ngo ezwa mi wapi na province ni bimisi ba pourcentage tu vas combien peuple na baza combien papa Denis Kadima ozana ba expertise belé ozana ba diplôme ozana expérience belé papa Denis Kadima place ozozo landa ngai papa ko landa ba politicien te papa ozana posta ke non lobby so cette élection obima pe héros na mboka oyo obima pe héros ke non o cette élection obima pe héros papa Denis Kadima non ndengo ozawana papa c'est la biso élection est transparent mais avant élection papa tozo ba carte compter biso même matin so en 2023 mais faut compter biso papa oko c'est cette élection pour été ça ngai na olobeza ngai petit peuple ne nazoloba naza peuple na kati ya peuple naza te ko na uti na gombe te na uti na ma campagne te na uti te ko na nini te na uti na masina kuna na kati naza petit peuple na uti na banda na petit peuple papa to sengi na yo o c'est la biso ba élection est transparent pesé mais compter biso toza combien. Merci tozala ki bon na petit peuple na ebite okoloba nini liloba ya suka pona émission lelo ebi ke tozaza na o mikolo liloba nanga ya suka na koloba naza wana pona actualité nyonso tu ya ezoleka na mboka mena lingala bakosi biso na français bakosi biso na swahili bakosi biso na chiluba bayeko kosa biso na anglais tolobi non cette fois-ci faut que non na lingala yo ministre yo député excellence biso petit peuple tant boyaka na ba campagne boyela biso na français te boyaka na minoka mboka na biso soko ye na chiluba oke na province ya nini koloba na chiluba soko ke kuno koloba na swahili soko ye na kino koloba na lingala mbote na bino ba congolais mbote bolingini na sala bino nini donc politicien so azolanda ngai ngaza petit peuple na ye na lingala to boyi makambo wa français bo expliquer biso makambo na lingala po français to moni to boke na biso musika mingi population do comprendre te la population komi ku koloba makambo mususu ke no abosana ki population abosana ki ote abosana ki koloba ote o kabila zonga population abosani kabila zonga OK population na jamais koloba ku ke no kabila zonga donc ba politicien ba landa ngai boyaka na campagne boyaka na lingala bo pesa biso ba message on a lancé par papa ya ministre information oyo na pesi mbote Patrick Mouyaya papa ba information mususu ko pesa ngo papa lobango na lingala tala couvre-feu au fongoli couvre-feu mais population eba ete couvre-feu fongoli population 22 da ba koteki na bandaku donc balobaki yango na français mama moko to tunenga yabi mwana mama mais na yo ki kuna balobi lisusu ke no to kota na 20h ngana bi oh mama balobi bango te mama pona ni papa Mouyaya yo zoloba mingi na français pesa biso communication na lingala ndengo yaka na campagne ndengo yela ko expliquer biso makam na campagne na lingala to na posa pena bete la biso pena lingala pena bien information nyo surtout même bokota ka kuna na kati kuna ba nini réunion ba ministre kuna ndebo kota conseil des ministres ndebo kota ka bolobi wa français kuna ko kite tango bimisi ko boy lancer biso na lingala to yo kango bien mokonza mboka lobi nini apesi bino ba ultimatum nini to yo ka kango te bat ba yo ka te nga za censé na yo ka pona landa information mais bongo maman na kimbateke bongo maman na tunenga lobi na tongo ke no bokangi sous couvre-feu na 20h hein papa na nga donc ina sengi na yo penza papa ministre information pesa ka biso pena information na lingala poto comprendre ka bien po peuple na biso peuple o pena toza peuple o pena mingi to mesana mingi pat ba mesana pena na politique te alors lingala ko faire comprendre peuple muke au lieu de ba français belé numéro na ngo ezali plus 243 085 11 56 213 085 11 56 213 WhatsApp Yangwana Kaka Mobimba. Merci.
Merci Nabino Nyoso Bozala qui connecté pe branché na Tolobi la vie. Nabiso pe na ba mabanga o ya se baleto bango simple mbonge ya pamba pamba. Mo tutara toloke yone mto sala kiti mais biso to vanda avant que kiti ya. Merci na papi gen Tolobi la vie, merci na Rigen papa Sisa ya lisambi na sima ya caméra mpavala bambote na yo, bambote na batu nyonso bolandinga Patrick Landu depuis les États-Unis. Nabino Nyoso Tolobi la vie. Merci. L'homme prudent voit le mal de loin. Tolier Bango. Feu! Feu!